vice-ministre ya intérieur Innocent Bokele azalaki na territoire ya Kiri na province ya Mai-Ndombe pour na ko remercier ba électeur na ye. Kinshasa pona kofanda kasiye andimaki na ye kokita na territoire ya Kiri na province ya Mai-Ndombe. Vice-ministre ya intérieur Innocent Bokele walaka le territorial bondi milangai ke akitaki epa na ye na Kiri wapi Kiri evibraki bongo pendant 6 jours na ambiance totale ya esengo pe ya plaisir ya komona bongo mwana na bango Innocent Bokele walaka oyo azongi bango pona kopesa bango merci na ndenge baponaki ye na province ta bango yango azonga ki pona kopesa bango merci tango akomaki na aérodrome ya Kiri bondi milangai ke eindaki mabepo ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te na kokita na ye wapi na mupanzi na ye tomonaki bongo molongani na ye mama Wivin Tambwe oyo akompanyaki mobali na ye elongola mobangi na délégation sima ya parade d'honneur bondi milangai ke vice-ministre ya intérieur Innocent Bokele walaka le territorial mwana ya ndaku atambolaki makolo elongola population ya Kiri kobanda aérodrome ti na stade ya Kiri na maloba na ye na stade ya Kiri bondi milangai ke Innocent Bokele walaka alobaki boye Saka mokonzi Félix Tshisekedi na sénateur à vie Joseph Kabila Kabali alobi mona mission intérieure na kokola mona mobali ya et en commune on a représenté famille politique à Mounen et ça on peut s'attendre merci on peut s'attendre Kabila merci pour Kiri Botombami après Kiri bondi milangai ke Innocent Bokele walaka akitaki pe na plusieurs secteurs ya territoire ya Kiri pona kopesa pe ba électeur na ye merci na ndenge ba votaki ye lokola député national pe provincial pe lelo akomi na gouvernement central yango azongi pona kopesa bango merci malgré ba difficulté nyonso Innocent Bokele walaka amataki babwatu amataki mikongo atambolaki na makolo na bamoto pona kokomba na bacoin pe ba recoin nyonso ya ba secteur ya territoire ya Kiri pona kopesa ba électeur na ye merci akoma penjwa te esika abota mapazwa zero Innocent Bokele walaka ayambamaki lokola mwana nzambe na Jérusalem ya kosamba pona triple brassard Innocent Bokele walaka le territorial vice-ministre intérieur pe sécurité mwana ya ndaku ezali na yango te po na Kiri ezalaki tombe na ndenge ya kosakana te Bokele